Jackie Ndala a obtenu des propos bongo et ça bien té. Ça bien té et ça manque dans il y a reconnaissance. Mais il fallait en foulant de guana trop. Na banzembo a PC ba piston belé. C'est vrai que bien na poto te le roi le lo ken il y a des chances que des potos bon Jackie na évité son na kanda wana ne le roi a kenda poto te nandeko fallait poupa na évité mais Fali Poupa azana FCCT. Fali Poupa abeta jamais na kingakati. Fali Poupa tango Jackie Ndala okene kingakati amonaka falite. Tango okene ozola na kingakati amonaka falite na liste. Donc lelo tout ba bosolo. Lelo o sera changé a commune Katanga. Fali atirelka ninga zala Fali artiste. Donc to sangisa politique na culture te. Yangona ezo bari ba faire. Kotinda ba combattant européen match changea. Parce que le président de la République a combattant. Le pays est dirigé par un combattant, par un grand combattant. Donc la raison pour laquelle il y a que taxer sur les musiciens, il y a que freiner sur le développement, il y a culture nabiso et salité. Fali pour battre à Salamaki, j'ai gagné à Salamaki. Moni, tant fali pour avoir ta musique, j'ai gagné à non bébé na Congo. Tout le babo solo. To buka lokuta to monera moto te pona ko bebisa image ba trop ba solo donc fali osala ba obeta wana ba bandala wa donc biso to binisa ka fali na Beverly donc Jackie Ndala zala rap soko ina bandal atosa no mopaya to fula mais soko meka ande ko simba oya bandal o meka ko mali banda bandal nous bandalungwa nous sol ba nous sommes là pour tous on a droit chemin. Mutualité misunga yomoko misunga tokate mutilinga la tezake yomoko misunga nga déjà na sadere ne la sabre na koke na nga Turquie Suède nga na Suède mabe na sale fo na kama la dina bella kaponga na sina sadere la pétrolière Grace Mandela. Voilà misunga ya Grace Mandela. La pétrolière quoi donc ngai na sina sadere et puis ba musicien na tout baza pe kuna na bosenga bokende kuna parce que ngai mo na sina sadere na ba musicien na ngai misunga ya Grace Mandela la pétrolière misunga ezali mutuelle na biso ya santé ngai moko na ba musicien na nga toza déjà na kati ya misunga ekopesa yo soin en cas de problème na mboka so pe sengi bima libanda et bimisio kaka misunga ya mama Grace Mandela. Bandeko, misunga ezali kokatela mutulinga la te. Ezali mutuelle de santé. Oyo epesa melinga batu nyonso. Employé to non employé, mutu nyonso oyo akoki kaka ko contribuer na mbongo mukie na fin du mois po ete mokolo akobela misunga ezwa soin na ye na ba hôpitaux nyonso ya minene ya République démocratique du Congo. Soki maladi na yo bakoki ko traiter yango awa na Congo te, misunga akozwa charge na yo okende kozwa soin na bamboka lokola Afrique du Sud, Turquie, Suède, Russie, to Inde. Kala mingi te na bamboka misusu. Soki mutu oyo misunga ezwaki charge na ye pona basoin, nzambe akamati molimo na ye, misunga akosokipe na mort na corbillard. Ate bandeko bazali libanda bakoki ko adere bandeko na bango awa na Congo po ete bazwa kaswe awa na mbongo bango bazali kofuta na misunga ta santé c'est ta vie. Basal wana soki ba congolais bazo betate ya ma plein lelo oyo fali fois kende afongola nzela po ete fere gola aya ko beta watanabe aya ko beta ndeko kwa Jackie azan ndeko yo a profiter na ba service a fali ebele surtout pour na la combo na ye. Fali c'est un jeune a frayé parcours naïe. A frayé parcours naïe, c'est vrai. Journaliste peut apporter un plus d'artiste, mais dire que Jackie Ndala non, Jackie Ndala ça a raté. Fali a frayé chemin naïe. Fali habiter na porte en tout cas c'est malheureux, c'est pas bien, c'est pas bien. Donc Jackie Ndala tu es censé la correctifier, bah dire naïe wana. Nathalie Makope,
minimum. Tala cadre kitoko oyo esengeli yo se détendre na ba weekend oyo. Yango yo. Chez Jongade, batieli bino bilubu ya kitoko, c'est-à-dire awa ambiance ezali kolala ya malonga na ndenge ya 2 fois te. Po bazali kotumba ntaba ya elengi makasi ngulu oyo kosepela nango pe poulet na ndenge ya 2 fois te. Ndenge kaka bozali komona ezali kotumbama na kwanga ya banteke pe ne eloko ya malili ekosala likambo na kati ya nzoto. Kasi chez Jongade ezali kofongama kaka chaque week-end, c'est-à-dire vendredi à partir ya 16h 5h, samedi à partir ya 12h 5h, pe dimanche de 12h à 3h du matin. Babosani binote tango oye chez Jongade okosepela parce que oza kolia ntaba, oza kolia ngulu, oza kolia poulet na musique ya elengi. Lokola mokolo ya vendredi bobarna kozwa artiste lokola Suzuki Luzubu 4x4 ye muto banda kobeta. Pe mokolo ya samedi bokozwa les amis des amis bangonde bakosepelisa bino na bagurumba ya kitoko. Pe mokolo ya dimanche bokozwa Emile alias de Mingongo yende mutu abanda kobuka bino pandi na badanse ya elengi. Pona bino bato bozali na posa ya kofete anniversaire, mariage to cérémonie moko boye bokoki kobenga na numéro oyo plus 33 63 54 75 181. Chez Jongade awa soko ye okozwa service ya kitoko pe ya malonga po ambiance ezali kolala nde awa. C'est naturel soin. Vous allez nous suivre, pardonnez-moi, très chers internautes, mesdames et messieurs. Eh bien, comprenez que c'est pour les comptes de Fimbouna Fimbo News avec votre humble serviteur Valdi Tambo. Nous sommes toujours là pour vous tenir au courant de l'actualité. Comme vous le savez, l'actualité aujourd'hui s'impose à nous comme un impératif non négociable. Négocier, on peut karaté. Tout le monde a bon propos au wapi et glacer vraiment beaucoup de sang et faire couler beaucoup d'encre. Nandro ya Mopandi Sangomoro ya Kala au wapi là comme on est politicien na combo ya Jacques en tout cas na kati ya communauté batebele ba jigeant comme ba propos mo kafkayen ba propos mo o ezali ko dénigrer tant msunde ko na biso ba propos mo ezali na kolo bandeni absurde ko na endroit ya Fally Ipupa. Nazaranga monté pour na plateau nanga vraiment na lukila bino invité pour lui l'utile à l'agréable. Nazabo na kati ya commune ya Bandalungwa ndé baloba na français derrière tout comportement social il y a une communication. Bozomo na bontoza na kati espace BM ya Bernadette Masengo o wap tozali ko saluer Sika Zali pourquoi pas l'assistance remarquée à Yemogo DJ Spart en tout cas marambo le vraiment kitoko ya Rosarante Crisco Luvandi. Je suis avec JPM Kabongo Oyo Subino Boye Bimo Pandi Sango babi solidarité Bandalungwa. Donc, nous avons un sol, il y a Fally Ipupa. Avec lui, nous allons peindre le tableau de la situation concernant mes questions. Dès que ma réponse n'a pas aux arrivants qui toko. Si on a salué pour commencer notre mission. Bonjour, JPM. Bonjour à toi, mon cher ami. Bonjour aussi à mon jeune frère Ken Piana Makizembe depuis Paris. Donc, Moussala Ango et Fouti. Donc, Leki, toujours Moussala Moussala qui est surtout en Qatar. Donc, toujours un respect. Nabakulut nayo pe ozarana tetites nabato nyon so bamira ko simba yo en tout cas Moussano le fouti grâce à Fally Ipupa. Bon séjour à Paris et fais ton travail comme il se doit parce que voilà pas fimbo na fimbo nde masolo. En tout cas merci JPM Kabongo. Tout le monde peut mettre l'histoire de solidarité Bandalunga na habité. Pourquoi expliquer mon solidarité Bandalunga toujours solba moto moto bongisa eza bongo pona développement pe émergence ya commune ya Bandalunga pe ya ville à Kinshasa mo mandé toujours la commune de Bandalunga eza la commune pilote ya ville à Kinshasa donc ndenge to la capitale culturelle ya ville à Kinshasa eza bongo Bandalunga la raison pour laquelle bon monaki même ata salon au lancement nango Islamaki awa na Bandalungwa Kinbopeto opération Kinbopeto lancement nango Islamaki awa na Bandalungwa avec Yemogo le premier citoyen il y a RDC azabongo moi na Bandal donc vient na pina ya bakaya donc toza awa na BM et pas ya petite sœur na biso Bernadette Masengo donc awa na ngambo kaka en face wana pala ba vie na biso Fachi donc moi na Bandal moi na bakaya donc le premier citoyen de la ville paix azabongo moi na Bandal. Donc, la solidarité Bandalunga est bongo pour soutenir l'union sociale à Bandal, pour défendre Bandalunga, pour l'émergence de Bandalunga, pour le ceux qui émergence de Bandalunga, et quand on a Kine Mobimba, pourquoi pas RDC Mobimba. Donc, solidarité Bandalunga, voulais-je dire, c'est bel et bien pour défendre Bandalunga, pour défendre les natifs de Bandalunga. Toujours dans l'idéologie, il y a solidarité parce que la solidarité est un pouvoir.
En tout cas, il fait la force de le poto solidarité. Déjà, tout le monde a un synonyme. Donc, JPM Kabongo. Nakoto Kanos Nangai. Totagu Kabongo, Maluba confère non Mopandisa, on a combo Jacqueline Dalaouapi. Les lots effrayés, chemin et Msuna monde on politique. Mais bah propos n'a pas été belé, bah Jijan vraiment mabé. À l'endroit il fallait pour pas mamba combattre, il y a lobby abi. Ce boutique il fallait pour pas bêta, c'est comme si boza, bobi maba faible, n'a habité. Au yamba qui a En tout cas, premièrement, les Kamboyo, bana bandal nyonso ba fashaki nango. Bana vrai bana bandal 100% bandalunga lokola ba acheter chanda ate sans rature a fashaki nango mabe. Le roi mo konzina biso Ingila. Donc commandant Ingila mbata toujours a fashaki nango mabe. Ozu ba dunia, ozu ba kale, ozu bana nyonso ya banque suisse. Baza ko silika mabe na Paris Alfred Boyindo. Bandal c'est Paris a fâché Mabé. Donc pour te dire que bah, propos tenus par mon frère et ami, en tout cas Ezagi Bianté. Ezagi Bianté, mon tobo sanara makamboute. Mon biso bandalungwa, tu auras toujours un pionnier. Mon biso tant que tu as na Ipen parce que chacun dans la scène a mis un frère au toba na Ipen, tant que tu as na Ipen avec comme Ipen. Donc tant que tu as na Ipen, tu as baka mon mesure. Il faut expliquer Ipen institut université pédagogique. Ezagi dans institut pédagogique national, le comme et comme université pédagogique nationale. Donc, nous sommes de la première promotion. Il y a sciences commerciales et administratives. Donc, Bisso, Badede Amouli, Bagabia Mundala, Bajakindala et consorts. Donc, tant que tu as un système, il y a Bagamoun Mesir. Mais Bisso, na bandal, tant que tu as une idéologie, Ozola Chikiboye, Ozola Tayoyo, Ozola Chikiboye, Ozola Jean-Paul Gaultier, Bisso, na Makamba forme. Donc, tu as dit, Banamaï, Bazan Makambo Yaba. Ba théâtre biso toye na ba faire ba concert to betsa concert à Weranson to betsa concert à JB Piana ya Marie Paul. Donc en fait to ko sangana to sali ekiri kinkakala. Donc biso to na ekiri donc deux fois té do bana banda to na moto mususu na UPN yango UPN ko na moto na tito sali ba idéologie ba camarades et consorts. Donc banda lunga partout to ya ka toujours na un plus. Oui la mingi makambo. To bela mingi makambo to zala ndena makambo. Bandalonga to wela makambo te to zala ndena makambo. Eza fierté mais eza ndenge to zali. Donc mabeka nzama pesa bandal lumière. Donc bandal to zala bongo. To zala ndena makambo. La raison pour laquelle au moni to zwaki suprématie à musique congolaise par le clan Wenge, to kangi musique, pe le o to continuer musique, ba pe susu Brassard et pas le King, fallait poupa toujours bandalungwa, mais biso bandalungwa to arabe égoïste était. Na bandalungwa to yambaka batu nyonso ndenge to yamba Jacqueline Dala na bandal, ndenge to yamba Daniel Safu na bandal, donc ndenge to yamba batu nyonso na bandalungwa. Bandal eza terre so zana na boto sur fulama. Donc to yamba batu nyonso ndenge to bimisa ba héritier wata to bimisa ba faire bandal kaka. Donc bandal ezali soki ya mabele oyo ya bénédiction, mabele oyo et botara ba mumelengi. Donc soko na bandal atozana mo paya to fula yo, mais soko meika ndeko ko simba oya bandal omeka ko mali banda bandal nous bandalungwa nous sol nous sommes là pour tous on a droit chemin. Revenons sur ma question. On a tout na que nabi ba propos na vraiment au juge ngondenge. Omoni mon frère Jacqueline Dala en tout cas ils a pas siming premièrement parce que ndeko Jackie aza moko ya ba pantisango oyo pena ba salle chronique culturelle ndenge longo bani ba ko hérité ba émission ba ndeko muso ba sala bango ba continuer mais ba apporter touche na bango parce que lelo oyo il faut ko yeba moto na carrière na yo osali nini na carrière na ye ndeko Jackie ay ko hérité émission HD lengo ba ndeko muso ba sala qui mais en tout cas après ça touche na ye il y a bien ba propos tenir on les a bien té parce que ndeko Jackie azan ndeko yo a profité na ba service a fallu belé surtout pour na la combo na ye mo biso ba JPN Kabongo monsieur mo tan fulanga po na yebana na zaka JPN Kabongo JPN production ngamoko voilà za pire ngai na ba chroniqueur nyonso mutabi fallu ko liganga zate mais na zaka proche na makasité mais partout sur to zali au fond la banque no JPN Kabongo mo la bandala tongo ye ayebinga avant na zala DiCaprio ayebinga avant na zala Anel ka ayebinga Fally Ipupa pour dire quoi Fally c'est un frère pour moi alors ceux qui Jacqueline Dala a obtenu ba propos bongo eza bien té eza manque nanu ya reconnaissance en tout cas Fally en foulan de guana trop na banzembo a PC ba piston belé c'est vrai que amemia na poto te le roi lelo keni pena chance que des potos bon Jackie na habité son na kanda wana nde le roi akenda poto te nande ko
nandeko Fally Ipupa na habité mais ba propos bongo za malamu to mo lelo oyo fula mango c'est comme c'est vice versa pour toi qui escape à lobby vraiment bi Fally Ipupa ndo ya pa nanga zo bonde en 2006 ya Jacques Alexandre na télévision boina boina bozo bossa nango torozo kotsanga eza moi mamba yimba yomoni lelo oyo qu'on se le dise Fally Ipupa tonga salamaki Jacques no salamaki te moni tonga Fally Ipupa obeta musique Jacques nda no beba na Congo te tolo babo solo to buka lokuta te moni moto ya te pona ko bebisa ba image ba tolo babo solo tonga Fally o sala ba obeta awana ba bandala wa tonga biso to binisa ka Fally na Beverly tonga Jacques nda la zalaka na Beverly to benisi playback ali bosso to saka toujours na esprit ya solidarité bandalongo e bandaka kala to sala playback a munene Fally Ipupa Chida Shikito je comprends na Jordan Kousa basala mama na ngombe na Fatima Seya Jacques Ndala zalaka te tangu New City ezalaka azalaka te tangu biso toningisi kini oyo toningisi mboka oyo na nouvelle image qui bindan koy Jacques Ndala zalaka te mon parcours nouvelle alliance qui bindan koy na master nanga Selin Fumu na Doli Mafinga bazalaka te je comprends tonga bakaboy na Doudou ba kesa la nouvelle alliance moni moi histoire ngoto tobosa na raté Jacques Ndala zalaka te donc Fally c'est un jeune a frayé parcours naé c'est vrai journaliste peut apporter un plus d'artiste mais dire que Jacques Ndala non Jacques Ndala zalaka te Fally a frayé chemin naé mais na collaboration Basala qui c'est vrai il a aussi apporté un plus dans mon par rapport à Fally mais en retour je crois Ndeko Jackie a eu un bénéfice belé pas Fally pour pas a eu une relation a eu un contact a eu un belé tout bon ça n'a raté c'est comme si on taxait de relation Jacques Ndala comme un jaloux envers Fally. Je ne peux pas employer de mots que je ne maîtrise pas. Je n'ai pas dit ça. Mais je dis que l'acte posé par notre ami, c'est pas bien par rapport à la relation au bazar on artiste. Par rapport aussi, il y a beaucoup de artistes à ça et là. Donc, tous à la toute. Mwana mama tala cadre kitoko oyo bacheli bino bona ko se détendre kitoko avec un pacte d'idéologie chez Djonga 1 oyo efungwamaka tous les jours du lundi au dimanche oyo soki oye awa oza mobimba na ndenge ya kosakana te awa chez Djonga 1 spécialité ezalinde biloko ya kotumba mointe po awa batumbaka taba ngulu soso poisson pe biloko mosusu lokola makemba ba frites pe biloko ya ndenge na ndenge chez Djonga 1 esengeli koyeba ke awa na restaurant bafongolaka kaka kobanda mardi ti jeudi à partir ya 17h ti minuit kasi tuna ngai nini boyeba pe bokanga ke chez Djonga 1 bazali na mobange na salle polyvalente po na bino bato nyonso o bolingi bosalisa lokola matanga mariage réunion to église oyo ezali disponible na moto nyonso chaque week-end kobanda vendredi samedi dimanche à partir ya 17h ti 2h du matin oza mobimba soki oza na posa oluwe salle oyo okoki kobenga na numéro oyo 06 35 47 51 81 oyoki omoni ondimi ya kosambeza te chez Djonga 1 awa soko koti oza mobimba pe osepeli elengi adresse eza kaka se moko 45e rue na commune ya Paris Romainville 93 230 chez Djonga 1 nyonso ezali naturel soin c'est la réaliste pe lelo oyo Ndeko Jackie akena politique lelo oyo azo retrouver compte ne koza na politique na ekuna et pas ya ndeko na biso katanga Jackie Ndala akomani katanga mais toloba pas to kende pas lelo oyo kotinda ba combattant lelo pe match changea parce que le président de la République Azab sur un combattant le pays est dirigé par un combattant par un grand combattant donc la raison pour laquelle il y a que taxer sur les musiciens il y a que freiner sur le développement il y a culture nabiso et salité le Congo est dirigé par un combattant combattant il faut mettre la main dans la pâte pour être un combattant na mandat naie asa na réussite et ça le coup va combattant nyonso pas ceux qui combattant asali mosala malamu te eza sone ba combattant nyonso lelo oyo
Kolobaïté, Ndeko Jacques, Ndeko plutôt, Ndeko Faleb, en tout cas, c'est malheureux, c'est pas bien. C'est pas bien. Donc, Jacques Ndala, tu es censé rectifier, dire parce que Ezali Bola Motewana Okoluka. Et le Oyo, je crois, culture Ezali Moko, il y a Makambo Ezali Tombola qui était école Nabiso. Donc, le Bafali pour un vrai ambassadeur à la culture à Congo. Le aussi, si on parle du Congo, c'est grâce aussi à Fali Poupa. Bien sûr, du côté positif. Donc, le Congo est un number one toujours dans la musique, mais tout ce qui moi, frère Mouké, par rapport à un concert, à un spectacle, n'a apprécié, n'a moni, Watanabe, encouragé Yango. Il y a un conquérant, il y a fallu un conquérant loyal, quoi. Parce que c'est un adversaire par rapport à Ndoulé. N'a moni, je suis des nuances, Ferregola, Akepa Ndeko, Kouloutou Zakari, pour transmettre la félicitation et pas ya, Fali Poupa. Bon, tu vas na guerre, na concurrence, bon, yé Jackie. Fali Poupa, azana FCCT. Fali Poupa, abeta jamais na Kingakati. Fali Poupa, tant que Jackie Ndala Oken Kingakati, mon aura falité. Tant que nous allons na Kingakati, mon aura falité na liste. Donc, le lot, tout le babo solo, le lot sera changé à comme na Katanga. Fali attirel ga nenga zala fali artiste donc to sangisa politique na culture te yangona ezo bari ba faire donc ndeko ndenge atiki naye culture akena politique ça politique naye fali azana FCCT fali azana na cash te fali azana la mokate donc na mouvement bango kinga kati monaka fali abeta concert na bango te mais yazaki grand musicien atala ko na kinga kati a changé cas a commis na la moka ezango ba couleur politique lelo en tout cas c'est pas gentil, c'est pas bien. Donc, à ti kana fali poupa, ngana lega pas falité, ngana kana ko négocier li banga pas falité. Ba ken ngana ba studio amono anga mais à chaque fois so fala moninga yebike ce monsieur et ça bongo JPN ka bongo yemo ka tuni JPN production, mon bandala tongo oyemo nda benga nga donc je défends ba valeur bandalunga alors moto so biko simba bandalunga okuta ngana nzela. Donc ba shil chanda baza fâché ma bena bisayo. Donc le Bogard, le policier Bogard, le commandant Bogard, Alain Ngila, Aza fâché, donc ceux qui ténité, mais va faire mousso. Donc, Ndeko Jackie, Azonga, na droit chemin, Alouka Besté, Asa la politique, Naïki Toko, a préparé Nérénéné, na mandat Koya, a reçu la députation, le lot va donner ça, pour une député. Donc, le lot a préparé, Néréné encore ma député, qui a la kaka Sima Moïse Katumbi. Et ça, il y a Toko Mingité. Donc, a préparé Néréné encore ma député. Donc, Ndeko Jackie, c'est pas bon, Tika. Fali pour pas abeta concerné vouloir ou pas Fali va jouer parce que tout Bandal est derrière Fali, tout Kinshasa est derrière Fali, toute la communauté, la RDC est derrière Fali. La raison pour laquelle tout le monde même petit nanga Naza. Ozala kuna aujourd'hui moi il y avait nanga juna jana na seremso Bandal. Donc Dajou, Daïda. Ozala kuna ba artiste ezebele to moni leke so mundi bo Ozala kuna donc Fali à celle qui a plaisir na bana bandalité na bana matete donc mundebu matetwa rozala kuna aussi petit na ngana ba musique ba gaz donc chango donc fallait c'est l'unité ya Kinshasa c'est l'unité RDC alors ba Jacques Ndala ba bunda ba la politique malamu qui ba kota ba ça désordre na culture donc mon frère et ami en tout cas je suis contre je suis fâché par rapport à tes propos en tout cas tika fallait pour pas calmement tika leki calmement, Tika Ndeko calmement, Tika le king de la musique africaine, la fierté solbatique, la fierté de Bandalungwa, Asala Moussala, parce que Asala Moussala voulait dire, Pona, le Kumu, il y a culture Nabiso, le Kumu, il y a culture ndaloise, il y a culture quinoise, puis il y a culture congolaise. En tout cas, merci JPM Kalaté, Tozo Kota Diana Katia, il y a porte à Stofon la Sancière, pour tout qui t'a bon, on a rez-de-chaussée, Malembe, mais. Tant que tu as les gens qui forcent la musique, et les gens qui pourtant on manque de production, on a surtout dans l'Europe, surtout dans les pays, la France, les Arabes, le rôle de la capitale de la musique, ils ont même vie na bango. Au moins, France, Paris précisément, est la capitale, il y a culture, il y a monde. Parce que le oyo, coutirer ne soit danger, yoji ama moto, il faut na boutique. Na Paris pour ne ça la Ngombi. Et on baka Bandal c'est Paris, n'est-ce pas le loba comprendre Bandal c'est Paris, c'est par rapport à l'aspect culturel. Voilà, ça n'engage que JPN Kabongo. C'est par rapport à l'aspect culturel parce que
Bandal, c'est la plaque tournante, il y a culture, il y a Kinshasa, puis il y a culture à RDC. Il y a entre Bandal sur Paris, c'est par rapport à l'aspect culturel. Paris est la capitale, il y a monde, Bandal est la capitale à Kinshasa. Bon, sauf que tu as une infrastructure, tu as un danger, hôtel à danger, tu as un supermarché belé, tu as un centre d'essence, il y a danger, tu as une cité Oasis, il y a danger. L'université, ça tu as une commune, ils ont na piscine olympique parce que badoye baraté piscine olympique Kosbaki c'est un complexe omnisportif Bandal Kitambo parce que Bandal est toujours na bolingo na Kitambo donc Bandal Kosbaki ezaki bongo suka na piscine bon tant que piscine non jaki ay Bandal té tant que piscine olympique non peux faire na Bandal na biso Bandal to mara batu nyonso to yamba so oyebe na Bandal ton fulio. Je comprends. Tu as ton foulio. Tu as appelé ton foulio parce qu'il dérangera bisoté. Moi, je suis dans un complexe, il y a ton foulio. Et il dérange parce que je suis déjà JPN. Je suis déjà JPN depuis Diego Kao. Je suis dans question en 84. Je suis dans la boule. Donc, pour dire quoi, Bandal, université. C'est vrai. Tu as un campus. Tu as un campus dans l'université. Il y a entre le Baga, l'Embezali, Bongo, Paris-Sorbonne. Mon Paris Sorbonne parce que va à l'université. Mon on a pas makamnaï. Les mangabé en Paris Sorbonne va à l'université. Biso bandal tona makam susu. Toi ba centre minene. Mon bon ça autre bon son kala mingi tana ba Achille Chanda. Donc toi makambu ebele. Talaka bourgmestre Liboso. Bourgmestre donc comment dire le numéro 1 à commune à Kalamu. Je sais kadima. Moi na bandal. Donc pour dire quoi donc ba vendeur il y a danger à Bakar. Les lots adresse comme moko na bandalungwa banque de sang. Donc pour dire Bandal eza mabelan fula mabelo oyo basala on peut bisaka mpifo soko yetro fula mais soko meki kande ko simba mwana Bandal o simbi asil chanda o simbi commandant ingila okuta na JPN Kabongo o simbi Fally Ipupa okuta na biso. Donc Fally Ipupa bonne chance d'ailleurs. Je te signale déjà que le 28 nous allons fêter Fally Ipupa à Bandalungwa toujours na rond-point Beverly. Donc notre solidarité à Fally Ipupa pour nous concerner il y a le 28. Donc tout le monde en live. Merci à ma sponsor Nangai déjà. Ali Gerembo, merci pour l'écran géant au tir de donc bon en live n'engé mamesa mana potane bazo kota na ma vestiaire pour moi en live na Bandalungwa parce que Bandal est réellement Paris. Oui, merci JPM. Mais une dernière question, une dernière préoccupation. Ce que vous avez le bâton sur la communauté, vous avez déterminé aux Alabons, dans le concert, on a l'Ilobani ou motivé Bango. Merci déjà à Congolais, Congolaises, et puis Africains parce que la fête, c'est la fête africaine parce que il y a minene, donc ceux qui Congolais la raison pour laquelle Olympia de Paris, la première personne, le premier noir à Beta, Ezagita Boulay. Africain, le premier noir, donc noir pour ce moyen de le Beta. Je suis un journaliste professionnel. J'ai plus de 20 ans dans ce métier. Il faut que je se documenter comme il se doit. On maîtriser, mais le lot, on a palmarès, c'est le Congo ou rien. Kofi Olomide, à pas pour le Barcelone, à Betty Masikini, à Beta, maman à concert. Na Zénith de Paris. Parmi Bassi a Liboso à Betty Zénith de Paris. Bassi donc chanteuse il y a monde. Parmi il y a Liboso à Betty Masekin. Donc Bassal wana ceux qui ba congolais ba so betaté et à ma plein. Le oyo Fally fois kende a fongola nzela pour être fait de gola aya ko beta watanabe aya ko beta surtout na lilaka tengama yamado e beta te me edingisa kin fabrication ko beta baliki basé belé naleki nanga ozana nini bolingo nani yango ye pesi nanga bina filé un petit que j'aime beaucoup na pesi moto kota zali donc moteur mabe etika biso le Congo a son besoin moteur mabe on doit tolingana na bomoyi na biso ongana loba célébrons nous vivants tokumisa moto tonga sala bomoyi lelo tokumisa Fally tolingana vivant ndenge problème ke aloba totika moteur mabe ezana na tina moko te yo sala politique na yo Tikape les la musique naïe, to marier musique na politique té. Donc une fois de plus dans le lobby, ndeko Jackie Ndala, Fally a beta na kingakati musique té,
Fali aza artiste botika sa msane malembe yope lokolo poina yo nzela politique zala na katanga osala makamno kimena katanga olia bito no calmement otika be Fali asa makamno calmement. Bonne chance na Fali Ipupa. Merci bana Paris la grande communauté ya Bandalungwa donc bandeko basé belé kuna na mona ki ndeko nanga Richard Kabambi na mona ki bandeko basé ebele kuna donc Debs Omatuku bandeko ebele un grand merci na la parisienne Mireille Senga au lobby déjà à vol mardi ou mercredi pour assister yemoko na concert à Fali Ipupa na bouquet de fleurs na biso oyo solidarité Bandalungwa na athée sans retire et routine de la Fali en direct. Donc Fali Ipupa, bonne chance le king, bonne chance mon frère. Oh no sabako lobana ba mukie. Oh ba ko tolo fiti et belende tondimi et Simba. Une fois de plus ndeko Jackie zonga na droit chemin. En tout cas, zonga na droit chemin. Yo, ça la politique, tika ndeko, asala monsani la musique, asala la culture naïe. Malamu poete le Congo a la malchance d'avoir le politicien congolais à la place des hommes politiques, de vrais politiques. Le flatteur, buzz, on n'a plus de politiciens, on n'a que de politiciens congolais, la raison pour laquelle tout le monde a Mbuto na Congo. Donc, tout ce qui est vrai artiste, yope comme vrai politicien, et tout ce qui est pratique, il y a des politiciens congolais. En tout cas, merci vraiment JPM Production. Aussi, sinon, merci à Paris, merci aux États-Unis, Marlène Kaluna, Papi Nganga, la princesse Deborah, aussi le prince Ethan, Natacha Katoubalonji, merci. De gros bisous à Mère Aboupia, Mère Tigitsa, donc Mère Point Final. Merci à Bandegonyonso. Merci na DJ na biso ya BM DJ Spart a fêté anniversaire le lot donc joyeux anniversaire na DJ Spart. Merci mingi na au pelenga de champagne donc c'est bon donc mère BM atinde ma solo donc bandegonyonso va se sentir lésé na ba propos nanga on a tenir ba limbisanga deux fois et ça va passer moni Fali Ipupa apena ndeko nanga secteur aza ndeko nanga ya palin parce que Bandalungwa tona bolingo apena mwana sinki na alors so mutu moko yo dénigrer trop sepelate on travaille limbisanga ba propos m sous na ya qui déplacer ba limbisanga monoko beta ga libaku bandeko nyonso bonne chance na Fali Ipupa donc bandeko nyonso na Paris bekiri nyonso bandal bomoko na Paris Solange Dole Tangasol Solange Bouete Tangasol merci bandeko nyonso donc merci beaucoup merci au commandant Alain Ingila Mbata toujours merci na Achille Chanda Ate sans ratir sans oublier Dunia est-ce que Karone Koti il y a bien notre sombango donc Bandalungwa toujours solidarité Bandalungwa toujours unis pour na Fali Ipupa payer ba condoléances na biso na la famille Evelyne Camo Lopez parce que na bandal tona matanga tozi kobungisa leki na biso Camo Lopez tobosanité calé sanguinaire donc on est toujours ensemble. Merci. En tout cas, bana poto bana mon ça n'est fini pour aujourd'hui. Nabi ke batwazake belé vraiment Rolanda du début jusqu'à la fin. Là je vois Boss le silencieux, monter ma maman Nadine Massidi, pourquoi pas maman Chantal Massidi, Ken Piana Makizembena go talibiso vraiment en direct avec Kylian poto pourquoi pas de père nanga de Muzungu, na les amis de l'association de Muzungu ni so keynésien la brin là-bas. Pour la Ken Piana amona Debso Matuku. Donc, Aluka Deb Somatou, comme on a bandé la solo, à OCP là. Oui, Ken Piana, un message est vraiment passé. Nabi que Chris Colvan est derrière la caméra, pourquoi pas dans la régie finale. Yemoko Eliezer Kungi replay, image au calme. Je salue aussi l'assistance à Yemo grand prêtre, Babi commandant Alain Ingila, donc Babi Mbata Fimbu na Fimbu, Lyon l'utile à l'agréable. Ça n'est fini pour aujourd'hui, c'est ici vraiment que je rabaisse les rideaux de la porte de notre émission. En tout cas, ciao, Bobo, santé, beau, s'abonner massivement dans le site.